babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Lelo programme ebimi penza awa programme ya matanga awa ya Caroline Betty Ikwa oyo penza tobengi Caroline Betty Ikwa oyo asalaki vraiment azalaki acteur awa epai ya président Caleb. Président Caleb penza lelo abimisi programme ndenge kaka bozali komona awawa programme ebimi vraiment aye na programme na ye ya koyebisa baninga nyonso ke place oyo bakolela Caroline Ikwa vraiment ye moko mutu azwi ba responsabilité nyonso oyo penza président de président Caleb vraiment awa président Sinap yeyo président Caleb penza na batu na ye nyonso bazalaki kozela ye po kaka apesa bango programme ya matanga. Mais programme ya matanga penza ezali kaka epai ya ye moko président Caleb pe baninga misusu oyo ya ba théâtre ya ba comédien bayaki bango nyonso pe na président Masumu azalaki pona ko rendre bango hommage po président Caleb abungisi acteur na ye moko oyo ya munene oyo biso moko tobengaka Caroline Betty Ikwa. Vraiment kaka ndenge ezalaka biso na Lingala News tolobi vraiment président Caleb yo sala musala na yo papa po ozali papa ya banebele awa na kati ya Sinap. Bolanda ndenge président Caleb alobi penza maloba na ye ya kitoko ndenge penza vrenza programme ebimi boyoka ye na micro ya Lingala News. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Pour continuer deuil na biso ya Caroline Betty Ikwa. Alors, programme ebimi déjà autre kosenga na bandeko nyonso oyo bakoya kolela na biso elongo donc bien aimé Caroline Betty Ikwa. Donc veuillez mortière ekezala bongo le samedi 28 février pour la 10e rue, la salle de fête, pardon, la salle où il y a la 10e rue, Petit Boulevard, côté industriel. 10e rue, Petit Boulevard, pour pallier industriel. Quand on a Petit Boulevard, voilà, pour Salawana, la BM entière. Et puis, on a tout na morgue ya cinquantenaire pour tout ça la levée des corps pour exposer au PK kawana na cinquantenaire pour vous la bombardier à liboso donc kaka erozo kota na cinquantenaire pour vous la wana liboso na droite. Alors tout ani wana pour les journalistes et puis des bongo pour accompagner la dernière demeure na ye pour que ça la bongo na cimetière ya nécropole entre ciel et terre. Voilà, donc programme est ça dans le et puis ben de consolation que dans la Togozonga sont tout cimetière Togoya Kozonga les sous na 10e rue pour na ben de consolation pour ta 10e rue après ben de consolation de biso wana to kwanta. Donc Togosenga na ba fan nyonso ya balingaka théâtre boya tolela Caroline Edongo boya tolela Caroline Edongo ba fan Sinap baselula nyonso ya autoroute de partout boya tolela Sinap et puis na Paris bakosala pe kuna bandeko na biso photo ya diaspora bango bakosala veye mortuaire na Aubervilliers sinon bokoki kotuna Anse Luzolo. Donc biso awa tozala na Kinshasa na 10e rue mpona veye mortuaire le samedi 28 février et puis bandeko na biso ya diaspora bango bakozala na Paris pe kuna na même moment et puis biso tozo pantana bango pe bazo pantana donc bandeko baza na poto d'autres à Belgique, d'autres à Hollande, d'autres à Allemagne, artistes nyonso bobengi ndeko na biso Anse Luzolo boyo ye wana nde mutu azali na organisation bobengi Anse bien bobengi Muya mpona boyeba programme ndenge ekosalama na France. Donc samedi le 28 de veye mortuaire alobaki liboso tozosenga na baartiste comédien nyonso discipline, pas de commentaires inutiles.
bato mpe ya pembeni bilobaloba ezalaka ntango ndeko na biso azalaki boza koloba te alors ntango ye aza te bokosala bacommentaire nini te sikoyo tokopesa nde programme oyo biso tokolanda na ndenge ya calme le 28 samedi le 28 février veille ekozala na 10e rue na salle Izao la 10e rue samedi le 28 biso nyonso veille kuna na discipline na ordre tokende kolela ndeko na biso dimanche nde tokosala bamakambo nyonso na cinquantenaire so tosilisi cinquantenaire toleki mbala moko na cimetière na nécropole entre terre et ciel donc voilà programme ndenge ezali tolanda yango na ndenge esengeli topesa quand même dignité na ndeko na biso oyo atiki biso eza sango ya mawa eza sango ya esengo te pour que tosala ba exhibition ya pamba toza vraiment na mawa parce que ndenge tolobi na monde na biso artiste toza na besoin ya bato nyonso tu po mosala na biso esengaka nde biso nyonso tosala soki moko na biso alongwe d'abord morale ezalaka malamu te mosala mpe kozala malamu te yango tolingaka biso nyonso tozala en bonne santé tosengaka nzambe abatela biso bakaya boye tozovivre ezala lisusu te pour que tosala mosala na biso ndenge ekoko. Voilà. Merci beaucoup, Président. Donc voilà, c'est notre papa, notre président qui est avec nous. Banda Bamarambe Bandageti, il est là, il nous assiste. Donc, Toko Lela Nekonabiso dans les calmes, Toko Salango Nakimia Nyoso, parce que Yemo Wazaraki Mutakimia Makasi. En tout cas, Mukoloana, Oyo Sezali, Kerel, les mise à côté, Tokoya, Toleli, Tokei, Tokundi, Topanzani, Nabomoko. Tozala vraiment na bomoko pour honorer Oya Koufi Azalaki na ye moto ya kimia Azalaki moto bakante. Nous allons juste kolelaye kopesa ye ba dernier honneur na ye tokunda ye na kimia. Merci à notre papa Masumu de Grende Yalaka Yala Mwambanza. Merci beaucoup. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.